Si le plan politique, il faut l'encourager. Parce que Biseka Kabila, aliagi Poutoulou, Bachaki Mbongo na poche, na miyinyo na ye, ya au moins meki kotombo la moto. Mais ce qu'on les gars qui ont peu vitesse, résultat malamu na bana de kozalate. Mbutu me faza na boloko na kwebisa yo. Ache freki mbuta awa, bako bela Mbongo na Kabila. Freki musolo. Ba eyaka na sac. Soki azo bandu bene mbeya. Ako kangamana ko biso kimbuta ko kangama obakango epona ko senga Felix tango tike ba kimbuta ba ko tambola librement ba ko bina abina gilu susu na nini na nini wan ako bina yuma na yoka katasa la boy kozomon wa mukangami ato sale batetra wale gimba tondu ya wana gimba tondu beke kimbuta muntu atinda ye bagenda ko zombongo na babank 12 millions siko bakamati gimba tupona ko kosa biso batendie na makala. Mais Kimbuta tekeli ba Kimbuta mukangami na ko ibisaye yebisaye mukulokota ya mukangami so bakangela kwangama lobi doit répondre ce qu'il a fait du Congo. Mesdames, Messieurs, bienvenue encore une fois dans Congo Millennium. Et pas Wapi Bozora, vraiment information en exclusivité. Il y a Oetali Bombo, Cannabis République démocratique du Congo, toujours avec Ninstumba dans Polélé. Derrière cette caméra, je vous signale déjà que c'est toujours Jures Zuma qui assure la visibilité. Alors, pendant que c'est Sabino, les lots Yambi Bombo Namboka Midar quand Kolongo Oyo Naye vraiment trop sola. Na Oetali actualité mingi à politique, mais seulement trop côté dans le secteur il y a enseignement Oetali Bombo projet moko El Bosso ils ont attiré attention à président de la République démocratique du Congo monsieur Félix Antoine Tshisekedi Nengo les autres robeta na mboka Midar Kolongo waza vraiment bongo président national à parti au ezali Congo en avant bokoyeba ma etali parti na mikolo ezo ya mais seulement les autres sola au ezali enseignement oyo lelo le président de la République démocratique du Congo alobi qui est commis gratuit enseignement de base c'est-à-dire école primaire et commis nango gratuit to sola ngona mona mboka Midar Kolongo na o Italie mise en place et gouvernement et sika oyo déjà et bimaki alors na kopesa mbote na le président national ya Congo en avant mbote mona mboka Midar mbote mama Inès Ntomba mbote pe na Jires na sima caméra fidèle de fidèle Jires na Congo Millennium voilà les deux ceux qui azara na moi et pour la minaye ya bien pour ngana bandeko sala na Congo Millennium na ba journaliste bile ba changer mais je reste na sengelu bossa tindela ta atrana poto mais vraiment ko tio maboko na mama na bazo qui paye déjà pour na mona zonga là déjà ndio mona ke nzembo bayembaki na kofia nete bandeko sala musala nango merci mingi na bandeko bakolanda biso na poto en réalité to la kisaba congolais suba ba pesa kibiso confiance mingi netu mikolo zolo na media ligne nazu ba pelo bazolo ba loba je suis là na ko bandeko ba na Congo Millennium nde na bandi lelo. Merci beaucoup en tout cas président national ya Congo en avant to bi ki masolo nango déjà les autres vol nango parce que dans le secteur on tous toujours comprendre que la mise en place il y a base les autres ça là donc ça prouve déjà que 2023 masolo ngo ko tango vraiment. Oui, d'ailleurs, Tokobo, to la élection locale Zobongisama Awa, Toko Sala Yango, Atango Bila, ya Tchebiso, Moussapinali, Sonako Kebisaye, Kolobao, Tchebiso, Béret Rouge, Béret Rouge na ba commune, Ezo Salabiso, Passina, Béret Rouge naye, au Monaki Yango, mais déjà en 2020 Awa, Congo en avant qu'on gagné l'élection locale, municipale, parce qu'on est le seul parti qui incarne la volonté du peuple. Est-ce que vous avez l'élection municipale? Nalandi, président Tshisekedi je crois au mois d'avril 2020. On attend, on espère. D'abord, on n'est pas. C'est important que ça la période comme ça. Déjà, moi, Koko Kotaki, na mon gouvernement, ils ont quitté.
Kabila bazo beta na chukina ye, Kabila PC esquivé ya côté tout ça. Ça nous a pris tout ça, ça nous a pris, mais aujourd'hui maintenant nous croyons que nous pouvons aller à ces élections, ça va nous permettre quand même que tout ça la makambo le cas très bien. En tout cas, merci Mingi. Moi, en Bokameda, tout le monde est au côté Maramanga enseignement. Le président Fachi, le chef de l'État congolais, a le qui en tout cas gratuité d'enseignement de base congolais pour nous privilégier à venir au Bazana Miki. Alors, sur ces secteurs, il y a aussi des parents qui vont comprendre vraiment gratuité en école à l'État, l'État est comme une école catholique, protestant, kimbanguiste. Le coup là, aux ans, quand il y a ma solo, avant de côté la musique, mais quand peut expliquer, bande va comprendre. On a souvent ça quand l'école il y a l'État ou bien. Ouais, au moins les écoles conventionnées, protestants, catholiques, je crois que ce que constaté awa ezaka ba école où l'État qu'on travaille encore en collaboration et d'ailleurs ici à Kinshasa aux hommes que baye oyo bakamata qui déjà moi compte de tokomenga na lopoto ya catholique mbolamata ya sengi bazongisa na bango kasi problème na ngai ezali na niveau ya kelasi gratuit mais na niveau ya éducation bana o ya biso bakozwa webi bakosala masalona biloko nyonso mais masalona été eloté pamba te lobi to la mboka babolole un pays comme Israël mboka muke les loba ba génie na monde bako simbaka mokili à cause ya maile balena yango. États-Unis aujourd'hui, eza grande puissance pour na mindu kité ba développer intelligence, ba mettre baton jeté na ba écoute. Alors ce qui otali que là c'est na biso moi na zobenga o la papa. Ah, ya lelo. Oh, yo mona ba diplôme ta maga wate. C'est pas moi qui aïe, moi. Ça va pourcentage à ma casse. Ah, donc en réalité, gratuité, je le vais et je me pose un exemple. Identifier dans nos communes, nous avons combien des écoles de l'État? Par commune. Par commune. Tu trouveras par exemple, ceux qui les a 50, l'État peut avoir 10. 40 sont les privés. Alors, je me pose la question. Est-ce que tu peux t'imaginer combien si c'est la gratuité, ça le mot qu'on a combien si c'est la gratuité? Dans un pays où mon beau terrain a souci à vie, vous avez 80 000, avec quelle est fait les formation taliété. Les seuls bons abîmés à ton accueil qu'elle a. Il faut reconnaître que facilité mes parents belé mais souvent na baza autant raté. Écoutez, etumba meda rezana masanute na makambo mboka na ko ebisa yo. Ezaka na tango to sala kabana mike. Tout ça salva tumpi donc ils ont quoi la net hein biloko ébélité ce que baselo quand faire le verbe tumpi hein ils ont na tuluba ko tumpas donc et biloko na ébélité donc ba ko sala bana na biso ya bongo kaka do ya bongo mais un enseignant qui va par exemple 100 élèves dans la salle de classe. Comment on peut faire ça? Moi, je fais les humanités pédagogiques, je suis diplômé d'État, bien qu'à l'université nationale de communication. Moi, j'ai enseigné, je suis un enseignant. Un an, je dois avoir au moins dans une salle de classe, soit exagéré 30. Ils peuvent contrôler comment on a besoin comment. Mais vous savez 100 élèves, vous contrôlez comment on a. Ça, c'est DD. Le budget qui est prévu, c'est un trimestre. La caisse de l'État. Vous savez la volonté politique à Félix Ezali, la volonté de faire bien à Zanango. Mais maintenant il faut l'entourer na baï o baza pembe ne pas me encadrer ba volonté owan. Par exemple, il pouvait dire par exemple que non à bande pas gratuit de première en troisième primaire. Palier par palier. Si j'allais être son conseiller. Au moins ça allait lui permettre d'enseigner il y a 3 classes 1. Parce que t'as là, élection c'est là qu'à 5 ans. 5 ans, qu'on compte 5e année, c'est là qu'à année électorale. Au total, il y a 4 ans. 4 ans, il a déjà consommé presque une année ici sans gouvernement. Le gouvernement est bimi. Tu considères la 10e, au total, il y a 4 ans pour mbouler ici. Donc, il y a au moins 2 ans où dans les mandats 5 ans, il y a un problème. Année électorale, il y a un année sans gouvernement, il y a 3 ans.
Il a 3 ans. Azana programme de gratuité. Ce qui est très important parce qu'il n'a fait que respecter la Constitution, oser prévoir gratuité. Il a aussi respecté le mot d'ordre de la campagne. Mais il a fallu recadrer étape par étape. Si le plan politique, il faut l'encourager. Parce que Biseka Kabila aliagi pour Toulou, Bachaki Mbongo na poche, na miyibyo na ye, ya au moins meki kotombo la moto. Mais ce que les gars qui ont peu vitesse, résultat malamu na bana et kozalate. Voilà, je ne sais pas. Au lingolo ba que ba 8 ans ya ko préparer un côté pour les malamu. Oui. Et puis ba meki parce que d'autre part il y a des parents qui se plaignent, même les enseignants. Tant que ça bana bazara professeur moko na salle ou alors ba condition bana ba rotangel fallait ba banana ko améliorer yango ba ça de classe ils a vraiment fiabilité pour na ko pesa bana ko na ba contrat yango makambo nyonso wana donc il fallait d'abord commencer par réhabiliter au matata ko saki biso awa na projet na ye akotambola on matata akamati munene ministre de finance on azam petit na ye directeur bana wana tu finance Osomon, allez musolo, on a kutonga ba école, lelo ba école za wapi. Atike biso ba na kenda kina. Ba école de Rokimbuto ba ki atonga ki ba école. Yo pe misanga tu kutanga la ba commencer sur l'émission. Kotanga la fallait to yeba yango. Peut-être que yango za ba contrat. O betsanga ma ba ku pardon. Tanga la ko mo sur l'émission te pardon. Tanga la ba ko mbwana te. Boyo za adversaire Kimbuto. Kutanga la ko tangela nga ko mbwana te limbisa. O betsanga le ba kuko usala nga bo pona nini. On avance. Donc kutanga la ko mbwa Kimbuto te. Kimbuto mifaza na boloko na ko ibisa yo. Achie frère Kimbuta awa bako bela mboko na Kabila frère Kimusolo ba eyaka na sak soki azo banduko bene mbeya ako kanga mana ko biso Kimbuta ko kanga o bakango bino pele ba journaliste bosonga ka Congo te songa Congo te baningi na mboko bosonga landela batu Kimbuta bomaki sasa na makambo atelo achie frère moko frère Kimbuta azomwana ye na Raskin oya mwasalaga na bank toka mbongo Transkin ou bien Raskin oh azalaki na makambo ya nini ya Raskin ya makambo ya célébrité wan le carburant bi maka 6000 litres par jour pona kuchana mito ka balongo lango matiti wan ya ko kamata liya nganga Kimbuta muntu na limu to Kabila ameli yango e pona ko senga Felix tango triba Kimbuta ba ko tambola librement ba ko bina abina gilu susu na nini na nini wan ako bina yuma na yoka katasa la boy ozomon wa mukangami to sala batetra wa gimba tondu ya wana gimba tondu beke Kimbuta muntu atinda ye bagenda ko zombongo na ba bank 12 millions siko bakamati gimba tupona ko kosa biso batendie na makala mais Kimbuta tekali ba Kimbuta mukangami na ko ebisa ye mukolo ya mukangami so bakangela kwangama lobi doit répondre ce qu'il a fait du Congo donc batu o wana ba kosa biso ke ba kotonga ba salle de classe ba sala rien et paye loyali ya pasi ngai moko na ko ebisa yo ngana tongi école na mbongo apasi na taliba batima ngana tonga wana condition na offrir ba congolais ngana za privé mwana ya mubola mwana ya pasi bongo leta zana misolo nina kutinda bana batanga na ba condition na sepeleki na moni Felix bongisa ki école moko na kanchach mais za combien na république mobimba et puis les malais qui sont en bon ici Kabila wana non so bisika école moko pa bakangi photo bandoko bimisango na réseau tu vois mais sur combien état il faut ça la combien donc moi je pense que makambo ya kelasi basakaraka nango na black te c'est l'avenir de toute une nation mboka soki kelasi ya malongeza lida mboka ba bolole donc to bunda yete to kana mboka oyo ngana na mwana ngawa na Krinovic c'est tout ce que j'ai mwana wana soki vraiment a mayele te lobi nange ko zalande ngini na mo baby te donc makambo te ba chaka politique na makambo ete yelo te toko polémique na makambo mususu mais makambo ete yelo il faut la muka o nani to tia makanise sika moko po to mbola Congo to débattre na makambo mususu mais makambo ete yelo faut il faut ko même budget ya ilukamba pe na moni pe papa cet âge là ko mikucha ba bashikisha samo bimba et puis au moni boka musakanga toka bilengie mususu force tranquille force tranquille papa c'est une force tranquille déjà na SNS la déjà na SNS na biso assez bino pe bote bako saba congolais na SNS sa banda kusoka na tongo longolisa pa to china mesa lali
bala museke na 18h azongi ndako yana makambo sala wana utepi baba mini kishasa mobimba yoka babilenge mususu nous les amis de Ilukamba yo mwana 18 ans Ilukamba 78 o mami ne ndeke nini congolais flatterie le kina ba niveau par rapport à 78 ans bon muto beza 83 pas kitisi mais c'est tout ni baga 78 ba o ba lobi wana yo suko pété à 18 mais caméra ne ndeke nini ton gouvernement na yé ameka ko zo quand même musolo ebele hein atia na enseignement mais na stade oyo parce que le lundi déjà classe ezobanda le loto tu quoi siko libako malamwe tika na bo sone ministre siko batie FCC mame wili bakonga oyebi ke tango asalaka ministre sport ye muto ateka station oyo ezalaka na nini na makalile pe bimaki kita tango ya ministre sport omona nini oyo bima na ISS on a une station place wana no ozomona te ISS avant ya le ministre ta yo komeka bateki na tana ende bateki station wana soko ye akuti pete ite le za wana station za wana bongo après ni ko salam soko ye wana ende batie ministre PSP hey aïe mais avec façon en fait na attitude observation y sont déjà sali na moment où lundi de classe ezozonga siko ata président Fachel ngazo de décision oyebi ngana kokamba Congo lobby na koteli sabeba ko landa biso na poto libanyo que j'ai créé ces partis politiques pour na koteli sa lolenga na kokambela mboka donc d'ailleurs na profiter na pesa notre fédération États-Unis c'est Christopher Mukendi basé déjà aux États-Unis Congo en avant je travaillais qu'on beau continuer na Finlande notre ami qui vient de la fédération Finlande tous allez payer ko pesa binombo te sika bozali donc tout ça ba congolais que ba s'approprier na ba parti oyo na ba mboka nyonso bazali ba yeba kengam tuna kokamba Congo lobby président de la République kozala ngai na kotombola Congo je sais là où je les aime c'est pourquoi j'ai créé un parti politique tout ce que j'ai fait ce n'est pas pour aujourd'hui ba ko tirer ba conseil mon monsieur toi quand on sait l'émission spécialement comment na kokamba Congo domaine par domaine na kotambola na kotombola mboka donc je crois que là c'est banda lobby ba meka ko recadrer peut-être avec les 3 trimestres mais kanga na zebiso lelo koko se kozala na gratuité oyo bâti Koko na niveau ni na été niveau ya enseignement ko la malamuté pe nazo banga pété oui je ne sais pas mais d'abord nazo mona que budget ça 3 mois et ça il y a 10 mois tête premier mois et que déjà balobi ko futa maté base de l'enseignement ka na deuxième mois et donc il y a un tas de choses augmentation salaire augmentation de 400 000 balobi Oyebi Félix Azumboka Kabila Bomimbo, il y a beaucoup de choses à faire. Est-ce que s'il réussira, moi je vais l'acclamer. Au moins une différence n'angai na bato musongo wan. Ce qui est soulagé ba congolais, mais oyokite ke Kamere tanga politico.cd 15 millions de dollars et kei. Boko changa ba enseignante batinda ba commission d'audit kende kuna a komi mukanda lo. Ce qui est wapi yekenda kwapi yekenda kwapi asa nangoni bako le musolo kei déjà ba média aux journalistes non tang na perso site kendo tanga maintenant politico.cd na perso source il a interdit tant que suko balenge batinda ba inspecteur bakenda ko sala ba audit akomi mukanda lobby bo bougeter suko ba sambonga na kabola kana ba tungso na ide perso ya mikolo ya ba konziwana. So toujours on a comme tout pourquoi le top Congo non laissez-lui c'est un grand monsieur yo comme musoboza ba jaloux ba comme jaloux ya ndako tata na yo to biso to kanye maboko ozana boutique na bilanga na biso ba jaloux lukuta 15 millions et ça ya sika sika balengi basala audit apexe ba inspecteur ba kendo ko jita yango te musolo ba ko pesa ngo ba enseignante pas c'est paiement en tout cas tomoni déjà premier panayo na volonté zanango to landi activité les kanaki remise à bakai salamaki na bana o bozana ba on a kata secteur moko ba motivaki ou bien souci par rapport prouver que ngai nde nazana bolingo ya bana mboka ya routine da bana ba ken école ba ken d'autant bien que zo déprimer ba conditions za malamte oui na utiko sala acte lelo les classes zo zonga lundi
naza moto ya mbongo te, sur l'enfant d'un pauvre na lobaka toujours na mito takatolo te, c'est le seul pe ngana na mbongo. Non, batonga mboka pour naza na mbongo te. Ngaza na mbongo te mais batonga ka mboka poza na mayele. Mayele moto ebota ka mbongo. Vous voyez? Ngana kinwa, ngana mikliste te wana te. Oza kinwa, oza mwana poto, oza muyaka, oza mungaro, oza muluba. Qu'est-ce que l'idée que vous pour Congo et Tombouama? Voilà ce que tozali. Alors Nathalie, na contrainga na zofanda bana ebele, bazo zangata bik. Mais na oya mwa muke nkola songa kana zwaka, na misala nanga mabuko, na bunda kana pasi na ngai, na lobité, j'ai remis au moins pas moins de 700 cahiers na babik, na balat, na ba crayon. Pour nous biso bana oyo keno lobby bokoki kokende classe. Donc ekoki te po nazana ngo mingite. Mais atana mo muke na ngai na stimuler ata mbaye yanga mbunga na fandi ba kende classe. Voilà, il n'y a pas d'abord on a 2023 la plupart surtout en 2023 hein ndé abando ko la action ozo mona po ba yambaye menga élection zate moi je le fais pour ne tinda bane po na Congo ya lobi na kotonga wana bilenge wana. Merci beaucoup, Président national du Congo en avant. Je pense que aussi ici dans le secteur et enseignement, gratuité sur l'enseignement. Alors, Toko Betamou le soleil à gouvernement parce que les locaux ils ont vraiment attendu le peuple congolais là qui avec tout espoir que le gouvernement des Ango les clés pour dévisser un peu hein secteur il y a chômage moi ba difficulté ba na mboka bazaki nango. Alors sortir gouvernement tout moni ba mérité ba ministre un mboka. Alors le gouvernement on est à équilibre, c'est satisfaisant par rapport aux besoins ou nazoze la rien. Nazoze la rien. Ba yoko ba basala musala to juger bango. Moi en tout cas je t'avais dit est-ce que vous appréciez na bisa que yo gagne ba twana ndala maloba na tabeli que non na ba info na za nango ba ko zongi c'est la défense na fait c'est doza wapi. Et c'est le même ministre ngoyimu ke na zongi le sous. Na lo banini tato ya zawana kongolea kufole kola ngundi bacha ata muntu musuba kosa kabiso te na pese carte ya gouvernement yango gouvernement wana bakolo gouvernement bazali banda au monde bazo bazaba commissionnaire au monde tango le ministre de la finance c'est les au monde matata c'est le communiqué non il a félicité il a fait ça comme ministre de la finance yé moko donc son ministre a lui donc ministre de la finance on les a matata Minako azana ye misato Amos Mbayo Mbokoso Gimikulu bakaboli kamuntu utala bato na oyaye donc certains gouvernements ya bato bakole kona bazali bande alors bakamati justice bazongi sur le FCC ngana lobaki bakosa la baza majoritaire mais ya ba poste bako pesate la justice élève une nation. Russie a été offert pour ça. Na mando bako samiso loger aussi pour il y a des chats à Pangal, il faut oublier ça. Donc il n'y aura absolument rien. Alors, bon baye sik. To moni wango baye. Total la lèvre. Baba nano musala. Ozomon. Mais ba ya cash natala nano hein. Mais d'abord bazu mon toilette au moni bandeko mingi bazawana Nathalie Bango il a fait cesser il faut mettre la croix déjà mon a fait cesser l'axe du mal le poteau ne change pas l'équipe qui gagne 19 va échouer c'est maintenant aujourd'hui qu'ils vont réussir non. On peut espérer le côté population espérer dans le quasicaté donc on peut pena espérer nan totalement ndenge kusala ce qui va tu a fait c'est bazawana na ndenga kijiba ngana ko espérer te tu ne poses la peut-être ko changer ngana nzambe te ngana nzambe te na zapeka mutu na ko beta pele ba kuna ko mikosa mais na boule na ngai bilongi ndena jota la fait c'est il faut d'ailleurs il y a des bateaux qui font ce qu'on fait. Kufa ce qu'on fait. Ce qu'on peut faire. Et c'est que les choses bateaux basanza et sécurité nest. Balinga ta ko sentir yete.
ba mo soko ngo mugena ba zonke sebso lususu bolbe ke so l'impression fachi total nanu mais gouvernement wana voilà, je pense que tant on a vu ce comédien à Souka, plus prochainement, les Toropé, c'est un peu profil, il y a un déco, ministre, poste ministériel, les lois dans le cadre du gouvernement, il y a un beau cannabis. Alors pour aujourd'hui, mot de la fin, nous avons adressé à la population, tout le déco, Congo millénaire. Kopé Sabango, merci. Koueb Sabango, qui nous devons travailler pour le Congo. Et si nous sommes aux alliés, tout ça na mboka ozana mboka mibalete ozala nani la muka FCC cash Congo en avant ce qui nous intéresse c'est le Congo le baga toujours ce qui nous unit les aka plus fort que ce qui nous divise partout au cause de linga Congo na ba congolais. Merci beaucoup mon mboka Médard Konkolongo. Je pense que pour Nalilo l'isolo na biso ekosuki la awa. Mais biso na Congo millénium, l'actualité reste en continu. Tout ça, on a toujours pendant qu'on fait le meilleur. Il y a actualité, il y a un beau cannabis. Alors, Inès Toumba, vous aime beaucoup. Je remercie le grand initiateur de Congo Millennium, M. Ricky Dibens. Il est vraiment le cœur cher. À Madame Jolie Dibens, la pomme verte dorée de notre grand initiateur, comme je l'ai dit ces derniers, Mamadi. Je salue aussi M. Lynx Longuelo, le monument de Bundes. À ses côtés, je retrouve Madame Pam Tourmesana, Kabongo Tourmesana. Et le roi de Golmavinga, que je remercie aussi, le cœur cher à la reine Agnès. Bino Baïboulanda Rabiso, écrivez-nous comme Bengo Salara tout le temps. Pour que ça soit à propos, Bino Bozan a besoin de biso, appelez-nous par suggestion ou à propos. Beaucoup de biso. En tout cas, on est là. Je reste derrière cette caméra pendant qu'on assurer visibilité. Merci à toi, Inès Touma. Vous dit au revoir, restez fidèles dans Congo Millennium.